tokota. Kande tolobaka matière ici ekoti la famille. Soki matière ekoti moyen pe toboya ezate, moyen pe toloba te keno tokobeta lisolo ezate. Kandenge toyebi ebele ya bato babengaka toujours papa na biso, pasteur na biso na kombo ya pasteur Moïse Mbie, que pasteur Moïse Mbie est le plus grand pasteur célibataire de la République démocratique du Congo. Alors, comme d'habitude, kisongi songi na biso kande boyebi chaîne na biso eza chaîne kisongi songi. Donc songi songi na biso ezalaka toujours wana ekendaka toujours komemela bino bamakambu nyonso. O nyonso bozalaka na besoin to bozalaka na posa boyeba sur vie ya mutu kandenge na lobaka na kisongi songi na biso tobetaka masolo na bakombo ya batu. Tobetaka penza masolo na bakombo ya batu parce que nga na yaka obeta masolo na kombo na nga te, me na betaka toujours masolo na bakombo ya batu. Lelo toye kobeta masolo na kombo ya pasteur na biso Moïse Mbie. Bandeko na nga eza na bamakambo ebele oyo la plupart des gens bayebaka te. La plupart des gens yaka toujours pour na koloba pasteur Moïse Mbie yalinga kobala te. Pasteur Moïse Mbie ye kutu ebele ya batu kutu batia ye na koloba keno pasteur Moïse Mbie azaka na bakisi yango kobala eza pasi. Sans toutefois koyeba le pourquoi nini ekomela ye. Pourquoi ti lelo papa na biso azalaka toujours célibataire? Pourquoi ti lelo alobaka makambo kobala te? Ebele ya batu toyebaka te. Mais toyaka toujours na lombango yango pasteur Moïse Mbie yalinga kobala te. Wana omona pe batu mosusu na kote na bango kutu ndenge za boye omona za na basi na kunzu mais toyebaka te le pourquoi ti kilelo oyo, le pourquoi ti papa na biso Moïse Mbie azakaka célibataire. Comme d'habitude, chez Kisongi Songi officiel, bande konanga nyonso na poisse. Mamae 2024, Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, telendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na ndenge moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien. Gavker ayeli biso ba solution moko ya kilikili, ba solution moko ya kafu ba solution moko ya kitoko. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana. Na Gavker ata soki oza na 62 ans, oza na 70 ans, dans ce oza na posa kobota na Gavker okobota na yo na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Pona ba couple mosusu tomonaka mosusu papa na mama baboti mwana zokolaka me koloba ya mwana ezakaka ya pasi pe mawa. Yango na yeko senga na bino soki boza na mwana boomona tekeno mwana zokendaka deja 5 ans mwana koloba azoloba kate ekozala malamu benga Gavker asunga bino na ndenge moko ya kitoko.
Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi officiel. Bienvenue na Balandinyon so Yakala. Bienvenue na ba nyonso ya sikaka nde tolobaka boyei malamu na chaîne na biso boyei malamu na chaîne na biso Kisongi biso ezaka Kisongi matakita biso sa Kisongi tokolala te biso tolela na biso Kisongi na ndenge moko ya bien bandeko na ngaka nde na uti koloba Kisongi na biso lelo amemeli biso pasteur Moïse Mbiye mosusu na lobaka nzambe na obanga kobeta masolo ya basana nzambe parce que ça n'a jamais été facile, hein? Kobeta lisoli kosala Kisongi na kombo basala nzambe oyebi kendenge na obeta lisolo bongo dimanche akozala na cher. Mosusu na butu awaza na ba na ye moko akotaka ba prière. Peut-être akoki ko bando sambela pe pona biso hein, mais tandenge tolobaka Kisongi na biso ezalaka ya ndenge te ke non na ye ko sambwisa mutu te. Ezalaka Kisongi moko Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, bamapango akoteka yangoyo, bamapango akosomba yangoyo. Sombela bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Kandenge tobeta masolo bamapango eza nango $350 ya pamba ozana mwa lupangu. La famille. Sombela bana na yo lupangu toboyi na biso lelo tolobi mwa likambo moko boye ekomela yo bana na yo bakomi kotelengana bana na yo bazangi bisika ya kolala. Ekozala mawa mingi yango toye penza na bamapangu 350 ozana mwa lupangu na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà bandeko na nga kandenge tolobaka kandenge topesaka masolo na ndenge moko bien tobeta masolo ya papa na biso Moïse Mbiye na système moko ya bien. Nazotikela bino témoignage ya pasteur Moïse Mbiye bino moko bolandango boyokango na ndenge moko ya bien ekozala malamu mingi. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. Oh, le pasteur Moïse Mbiye, hein? Dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mbiye a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. Bala. La première chose qui est passée dans ma tête, je pensais à rien d'autre que le mariage.
Une année après, vous la Mokweleki, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça, le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi. Moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Il y a même des photos. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas. Si moi je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant plusieurs là qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Mouyombe gauche, non. Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement, je disais à Dieu Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai dit à Dieu Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté à temps, mon temps. 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. 12 pour moi, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'ai pris pour ça. Je dis pas un seul jour. Pas un seul jour. Où je demande même la prière des hommes de Dieu. Je dis à Dieu, dites à Dieu de m'autoriser. Voilà, de retour, la famille, Kanenge Tolobaka, toujours et encore, Biloko Kitoko, et Oumelaka Nangote. Wana ezalaki témoignage ya pasteur Nabiso Moïse Mbie, Kanenge Ebele ya batu bauti kolandango, et uti kobima na mwa makelele tala kaka, eza témoignage moko abando betango na église, ce qui est normal. On ne pouvait pas aussi faire autrement, donc, tola nango ka bongo na mwa makelele la matisa ka volume et kozala mwa bien. Ebele abatu balobaka toujours makambo ya pasteur Moïse Mbie kobala, ebele abatu tomona kaba mosusu omona ekomi sujet na bango place nyonso ba otambola le plus grand pasteur célibataire de la République ezalaka nde pasteur Moïse Mbie mataka ekitaka sans koyeba le pourquoi nini saliketi lelo oyo papa na biso Moïse Mbie nanu abala te.
selon explication na ye to selon témoignage na ye Moïse Mbiye azozela accord ya Nzambe kande na lobaka surtout pona bana Nzambe ezalaka toujours malamu kolanda oyo Nzambe alobi koyoka oyo Nzambe alobi parce que ebele ya bato bakota na mabala tikanga na bala après quelque temps omoni mutu aye ko divorcer après quelque temps omoni mutu aye ko se séparer na mwasi na ye et ça la rapasi mais soki olandi volonté ya Nzambe bien que na ebandeli mosusu ma volonté ya Nzambe elelisaka mais na suka okoya kosepela okosepela penza que non en tout cas Nzambe alinganga Nzambe apesinga oyo penza na bandaki koluka ezalaka mwa bongo. En tout cas nga de mon côté kane tolobaka na kisongi officiel awa kisongi mantakita awa kisongi ndeli kambo prière na biso ezaka que non papa na biso Moïse Mbiye abala ekozala malamu mingi tala kaka aza moko ya ba pasteur ya munene ya mboka na biso surtout kozala pasteur to ministère ya mobali ebongaka toujours et encore ozala na mwasi ozala na mwasi wana omona ta mama makambo mosusu ekozala na poisa te mais soki mwasi aza te yango tomona kaka pasteur wana abimaka kutu asalaka kutu akendaka kutu Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.